matondo mingi na kolo Yesu apesi biso susu mokona loto pepe ma bomo po ete to basuko monana na ba etando eke na bino bipai wa bozali et merci na bane tumba nyoso bozali éparpillé na monde entier to pe ana RDC bolanda biso nzamba pambola bino à cause ya fidélité na bino bozala kana ngona chaîne obopuna ya révélation pe ya délivrance et na bossa na kateta ngo surtout ko pesa merci na PDG na biso pasteur Miko Batika Legere pe mama Liliane la guerrière oyo boyebi ke kozwa likanisa malamu po ete peuple na nzamba bikisama bana etumba nyonso tu bana source de nyonso tu botikaka toujours branché connecté cimenté na chaîne oyo bike bokozala vraiment de cité nzamba wana akoyeba kosala bino ya minene mais lelo toza sur na tranche na bino ya témoignage oyo bolandaka bolingaka mingi et na mitunisami na bino na monaki bapele na bino ba SMS na bino à propos ya ndeko Jérémie et bomonaki ndenge tokende na hôpital moyen tout ça bénéficier za quitté mais na ngolu na nzambe nde tozo baka bravo Jésus ameki ko rétablir moi na ye muke et puis lelo na juillet tozo continuer ba témoignage na biso ko ete na bike bino bozana posa na ngoza so pa poser la tozo comprendre ngo lelo tokoloba troisième partie na biso akotalisa biso lolenge nini oyo etindaki likolo ya kozanga mbongo vi ya fasi etindaki akende kosala vi ya kimokala donc akomaki commissionnaire bino boyebi qui dit commissionnaire za moto asaka commission na makambo ya zaki pe commissionnaire na côté ya basi na côté ya bandaku na ba côté tout mpona kolukaka moya ko servir ya koloba mingi ezate maloba ezaka na ngambo ya ndeko Jérémie nazoke koyamba ye pe na tike maloba bino mobika nde tosalaka ekozala malamu mingi na sita na bika ma frère Jérémie jusqu'à boza boningani boningana te bozaka toujours wana aza ya bino ndeko Jérémie na yambe na kombo na Yesu. Merci ma journaliste. Nabi que santé si qu'on a ngolu na ndambe muke nzamba sali grâce sinon on profiter de kopesa nzambe merci nzamba ala lena na hôpital lena na kola alpha pa bixi na kola omega na wazana te kopesa papa na molimo révérend pasteur Miko Batika Ngoto pesa zala mani ndena ba porte prodige na bosse pe kote kopesa maman na ngana États-Unis wa na obenga ngana no sunga ngana mabele place ozayo ngwana Jérémie zo zela ba pe bon on a c'est pays on a la troisième partie du Canada dans le monde entier balanda ngai troisième moto au sala 4 pesani malobeza kana ngamu na avu la parole bon l'autre zolo la troisième partie de ces étapes qui mukala to va na quatrième auto sala to ki ga étape ninza matamu six na mokilo ba qualité ba kama ba to sala ko ba qualité ba to mususu ba corriger les erreurs mususu bon na kiramba mo mobimba kwa télévision za ngonga c'est pas une journaliste opportunité au PS national des Canada TV là dans la mokili mobile d'accord bon na ume la tena lobby na comme mukala ilaki na sens na bana bino ki papa zate mama zate et comment na maman moko be pia kana ndenge moko usakana donc masumbu donc muto ana rien et qui masumbu bwana etina ngako misala yesimbati taka ndi mboka na biso eza oyebi musala me mbongo ezakana kwanza machama lobakati nanga na préférant nanga sa cop nanga mo agence na mo ya olingi et qui mukala ba camarade nanga cop nanga marchandise comme imwasi donc ngaso imwa dito doza vraie marchandise ato banyo finga banda na city ko na ozong city pona ebi na nzela na yo na ozomwe BMP musala nanga na bandaka mo muka pe na bosa ite mukala no sa pete ba ozana ni logo te oyaka ko Jérémie sala non na sa pe pa ba konzi mususu to ala no ba intine otanga ba kombo bana poto pe bele ba place baza ya on pona opesa moi remarque mon sala na bana poto mususu ba mama bosa milato mi bana bino ba ya pe ki otika on pe na maboka nze ba kuya kana maboka ba Jérémie mo kala pe OK tant sou mutene ko sa tant moi report à la famille mais écoutez ba manager neto ala biso ba Jérémie na yeka na posa pe ma vie pour ni na centre vie ba chéri pour ni na se retrouver otika mbena bino ba prière ton ba zoya nzamba batela bango bakuta na bato ndeti ba Jérémie te na leo na asu mwana mwana to nazo pesa comme conseil bakuta sino ba Jérémie te o ba kobebisa ba vie mibali na bino na ki po bana kitara misala ezade misusu bazala misala bazati lelo bafana kana pena ba tende biso to alaki na lende mo manager na mo bato hotel na biso ba ya ba Jérémie ba saka tu ba kotso na contact kana ko na kotso ba ko marque moi signé sur ligne ngana le no métis na le na mo ba photo na mo na sa mo meni donc mutino na checker prix na donc so ye bina Jérémie ko il y a eu autant avant ça le copo na pourcentage donc exemple $50 ton est-ce que pas moi si yo ko la yo muto za mu client na ngana na bon copo mo exact na par jour ta 100 balles
mais 50. Nous avons ça une semaine. Tu bêtis machine. Exemple, sur les manettes, $300. Nous avons un peu de cop. Le cop est en train de coûter dans le monde exact. Tu as besoin de moi, tout ça, Jérémy. Nous avons un passe. Ils ont bien so boy na chomu au moins que so boy na agence na pe ozasu ba client donc ils obligé ka fond 10 000 ngai pour attendre que mutu so aki mutu mususu aboya donc ça na ça là ya mwana mashi ton na ça là ngo e bana pe ko futa ne sunga ngai na mona mo bien na mona ka musaki tena era na sofinga mo kala to so na mo fort mais le lo ngo na beta li solo ne ya mususu pour na za su na viwana donc na nota musabongo via kimukala ya mwana na pesa sous conseil na ba mama na banda soki bozala matata na mama bolinga ateke matata ne mimelo 2 jours 3 jours mutu musu na sa pani par okende akutana jetango za expliquer affaire fana tala mutu ko consoler na no sa pepe na bebi sa pepe musu mabala seriwana kwani ngala wala na intérêt na ngala makamuno kutali ngati ngasusi na kana ilo kama bobeti ni masolo direct. Donc ça là dans ça à propos ya ba photo bikanga kanga ba photo conseil ni ko pesa na ba jeune fille ayeka kanga photo ko photo ko pesa za pa ba tunyoso bon pour la photo na rôle ba ni ngata na kanga photo muto na kanga photo ayebi dia cop ngana tout ça donc so na sala no cop na tino ko tuna mina pourtant ba ko na posano oyo ça donc moi na bingo za tino kanga muto photo o ayebi ke oui so ba bengi na pe na bengi dire mingi na ba na ndako kindumba mingi na ko sabino teza na ba na ndako. Non, bon, era na ndo profena ton alena mkimuto ni nganeta che ni mwana ndako. Omona mutu ki na ndako na zika appelle à 12h. Mais 12h tika 14h c'est maramba zomi. Mais yo mwana mutu bien bimate na butu ko mobulo eza tika ifaki na butu. Mingi ngana ndo sana na bana ndo mwana moi. Kisa maramba ba ngape coach na zawana. Usata sko ndesa ande ton chomwe oya. Ne kopa ki mukala na ngape na ko momone ko ba ise na chomwe bebise ko. Ne bandeli ton chomwe ya réalité ezalaki mutu o pengi la moi ça fa dukana moi ça il faut le voir yo tant que le combo me fait photo si que ton chomwe ko mi ton mo kuti ba pesa numéro ba ko glacer si que ton ba ko yo zolo ba ko chomwe di banda si que awe pa ndele so ke singi de yene moi ça na nini moi ça be ba wa nsuti moi ça va ba nini na wasanya zongeli sko na source o eza Jérémy Bachika tant zongeli ngai naso ba avio kwa kisanga ya petit na abo beto numéro mo go ka onzi petit na tema ezo pela na bo limpo mo ngasko na okekwa mwasi mo aboya ezarate pa ebi ke so bina kale ko mususu ke Jérémy a pesa to mama na mama kinga so nete ka bo bo peso ka conseil yo potaso na kale Jérémy nga yebo source ngabe na ko bia source donc obligé ka ko ke donc so ke wana na na beni moi systématique na kaka moi so wana na peshi exemple André kaka ye wana soki Emmanuel aye akeba Emmanuel na commune de 207 donc phase personnelle na Bible le barien na komisa ba 207 donc yesu bazane bato basebeni baza 20 akita pe 20 na pale na yo donc mingi sami na balanda sali kopo wana misusu pe bazo mo grâce mo mi balé na mona babala lelo kopo na pesa ye kwene na bipana ko mema bele kitoko ba mais belé ba bala na fiancé ala nika ba mona poto mona mola ala nika mo konti mo ko balangi na zo ba ngolo na intérêt yo na pesa conseil na ba base eza na mobali mosusu ye mo na kabilo $1000 to suye $1000 azozo to ndo to $1000 francs mais on se comme te paye na maboko no mo bena neti ma patron ma belé tout temps on va manger journaliste nzoka ya tsanika posa baba atumpambeka atambolana yesu ko bia ninganga ya pesa na $1000 nzoka rien ezaba na bato mususu na pesi ko pasa ipi mo songori ma pesi mo me o mo ka salinga boya salinga asa yo l'essentiel ko zo si ko mo na tuni mo mo to bimene tama ko sesi na salinga boya na ko ko ezaba bato mususu yo salino ne ya ningite me o kaka ya bino ko salanga boya to so benji mo lo ko ngo et toi yo éviter yo me papa uta sala ninge lo ko te o jena pia bazana eloko ko azwa pa oyo éviter. Voilà, où ils avaient qui témoignage na biso na ndeko Jérémy toko ba na numéro 4 toko ba numéro 5 nzamba kumbe la biso kwa Jérémy numéro na yo bato baza posa na ba kwa tendo koma numéro na yo opesa na ndeko ba la biso bon numéro na ngiza 00243 89 488 98 49 00243 89 488 98
49 motu nyonso oyo bobengaka na sepeli na bino makambo nyonso obengaka na oyo bosutenaka na bapriere place bozali napesi bino mbote nazobosana te mama na nga na États-Unis mama walinga Jérémi mingi napesi yo mbote place boza yo mingi maso osololela na mwana nzambe na nga continue na kopambola yo. Voilà, nzamba pambola yo mama na biso kuna na Texas oyoki ndenge mwana apesi losako na ye nzamba pambola azozelaka yo ndenge abakuki ayebaki kozela na poste azozelaka yo ndenge olakaki na masolo oyo bosololaki etaki mama na mwana. Merci na te batika nyonso tous les batika nyonso bozali na Suisse na Hollande na France na Italie na partout jusqu'à bozali na Belgique jusqu'à bozali nzamba pambola tema bolike ebele mais nazo porter mino na motema na ngai na bosante ba compagnon de lito tozaka na bango na Katne Tumba papa Victor frère Josué Adiake Paul ndeko na biso nyonso to tolaka na bango nzamba pambola bino na bosante mama na biso mama Chantal la guerrière nzamba pambola bino na pesi merci na pasteur Miko Batika le guerrier azali PDG na sur la chaîne pour mama Liliane mama ni bino surtout ba guerrier nyonso to nzamba pambola bino na bosante na sima caméra X Batika o simba caméra ba image ya kitoko pe Dej badi banga les grands monteurs nzamba pambola bino soki yeso ayete toza kokoba na ndeko Jérémy tozokoba na ba témoignage tozokoma kino mokolo yeso akoya nzambe apambola bino to pepi bino bye bye.